Merci beaucoup. Bomba. Mabe. Mabe mitozo bisa ba député lelo to soutenir ba candidat ya Union Sacrée eza boye. Peuple congolais aza ennemi na bino te ba député. Oyo soki ba voter bino oya ko pesa peuple mukongo. Lelo toye awa ko soutenir bino. Bobima na 3 ans. Bosa 21 peuple bo voter ba loi. Zonga pe na base député tala peuple azo souffrir ndeni yaka nango na parlement. Soki bakoki te tokoyaka chef de l'État parlement baza ba locataire to retirer garantie na biso desoudre yango. Nga nazoyebisa bino boye si loka nazobwaka population ya Congo na article 5 peuple aza souverain premier avotera chef de l'État avotera pe ba député. Bosala tout peuple alia 4 fois. Azwa musala soda azala bien. Soki eloko wana eza te awa na moko élection eza te. Soki bosali erreur nyonso ebanda kosuka na justice. Bakosala mukwa ta justice wo. Bomoni neti papa mukolo oyo atiaka yombo tambwe mwamba. Lobi justice azwi kaka vertige. Bayebisi fo balongolo humilité osali détournement ya mbongo ebele. Asalaki teti bakotele pétition. Lobi aye abenga basenya balongolaki mpona plénière. Lobi bakabwanaki na désordre. Yango biso toyebisi bolinga te bosuka ndenge mabunda suki. Ye wana aza député akomi na Dubai. Ye wana tambwe mwamba kala mingi te azokende. Mabunda ye wana akendaki deja. Awa toza peuple congolais aza na posa gouvernement ezobima kala te soki batie bureau définitif lelo premier ministre eza nango bayati président nommé biso ministre ya justice luzoloba place wana po atambisaki justice bien tobonaki biso moko ablokaki bato ya FCC yango wana tokoyeba boye makambo eza ebele oyo babungisa numéro ya telefone nango plus 243 85 44 97 72 7 na suku plus 243 85 44 97 72 7 na suku bomba mabe na suku. Na internaute bozomona esika tozali awa tozali na palais du peuple tozokomona baréaction bandeko mpona suite ya vote bino moko continue koyeba baimage na kati ya tinka télévision bino moko bozwa baambiance oyo ezali koleka awa. Voilà, héros de la Yamozo Monana, qui vient de l'aide au soleil jamais Kabouni. Pour le faire, la Kenya, jamais comme ça les Kinaï. Et là, on va dans l'hôtel, on va la vérité. Moi, je dois maman ambiance, peuple comme on va déterminer. Pour jamais Kabouni, à toi le pouvoir tomber. Oui, à un délai, à toi les journalistes, merci Mini pour la bino. Longonia, c'est ça la démocratie dans laquelle on est. Que les journalistes ont la liberté de filmer vos hommes à belle malamou pour checker yango. Le président de la Panisango, comme au salon, nous avons comme la bino, vous savez que les gossos, tout le monde ensemble. Merci beaucoup. Merci d'avoir. Dans l'ombre, dans les intouchables, nous voulons obtenir la carte de virginité.
On en a marre avec des bêtises, on en a marre avec des mensonges, on en a marre avec des tricheries, on en a marre avec des tromperies. Nous voudrons obtenir la carte de virginité. Merci, président. Changement de mentalité. Il ne sont pas pour la bonne mboka. Il faut que pas besoin de faire la jette. Les autres demandent comme avec la balle pour y avoir des soins. Faut pas dire que les tirs là tirent des soins à la balle. Donc on va quand on va changer mais tu dis avec Fachi tout va changer. Bye bye. Merci beaucoup Rebelle. Pour comprendre que ça est pas erreur. C'est pour cela qu'on va dire non, il faut que zone ça y est. Tant qu'on va que zone ça y est, on commande la bureau là, ma camobile qu'on cherche. C'est pour cela que ça y est. Okosenga nini na bureau définitif oyo ezokota lelo par rapport ya ba bêtise oyo elekaki na Janine Mabunda salaki oyo ye asalelaki tribalisme. Moi un petit conseil na bureau définitif ya sika oyo ezali kokota par rapport ya ba stratégie balanda régime euté kolongwa te. Merci pour la liste.
Votre président, comment on a dit? Président Gabi Agoya. Parce que soutenir premièrement ils ont soutenir na biso jamais kabuna na poste ya problème toujours c'est la discussion boka état de droit pour ça la maman musala ningi ya kuna baboni za kuseka bajeune de ngaya na décision finale sisi na lukunga bana décision finale bakaba kusika musube pour récupérer batala biso nyonso indifférente et défendre l'appel des chefs de l'État. Il faut qu'ils puissent venir s'intégrer au niveau de l'Union sacrée. Travailler pour que l'État des droits est vendre. C'est que le président Bosso aye, celui qui kotala ye na lolenge na ye ya kalate, na lolenge na ye ya makambo asalaka te. Non, pour le moment tozotala c'est pas défaut. En réalité, la population se fait amener dans l'élection. Akanisaka bato baroya wana barotupele ye solution. Mais or, bango wana bazo yande pona mapu. Alors voilà pourquoi on a la non, c'est vrai. Basali onyoso basali, mais intérêt liboso faut batia liboso na intérêt ya population. Mais so batia intérêt ya bamapundo na bango na webi sa bango ke ma enfin. Nous sommes na Chantini de Villa, asali. Chantini de Villa la Chantini de Villa. Abosani ke sando pesa na kata kini. Abosani kini ezanga na ngoba people lié wana relation lisusu que non sando kopete. Mais finalement ba politicien bakata ba musisa mawatoni. Kama selon ce bakata ba musisa. Mais cette fois-ci dans la population face à la massacre de Kouta que pour bangonde baza ba chef ya ba député ya ba ministre ya ba chef de l'État population. Mais ce qui est population pour nous s'entendre, c'est-à-dire à ce que je rôle na été. Ngala on sait pas que notre population a tellement pour la mise. À ça s'entendre de Kouta même si on a ba bandero la ya musani. Tout ça pour que tu ba bandero. Mais parce qu'on a pas on a dit ba polo binomo ko na kaka binomo. Pour soutenir ba combien de fois. Ba toi là ba décevoir nous ba détourner mbongo à l'État. Mais les lots ils vont continuer quand on est finalement. D'accord voilà. Internet bozomona bo continuer koyeba ba réaction ya bandeko moko na moko esika tozomi awa na kati ya palais du peuple bazali kosadresser na population bo continuer kosabonner na tino kati télévision esika tomisana koyena bino basambo etali mboko na biso ozwa tokisa réaction ya bato mbote mwana mboka. Oui, mbote. Tomoni atoni tozamwa liloba par rapport ya présence noire. Vraiment, en tout cas, merci pour la parole. C'est le président Van de l'Union sacrée. Na quartier face à Apocalypse, boulevard na Riche des Eaux. Oui, ils allaient au Kambama, le président Mourinho. Vraiment, ils sont peuple congolais. Nous devons soutenir le président Jean-Marc Kaboundou à Kaboundou, où il y a mission de l'UDPS. En même temps, nous avons postulé le rôle de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Parce que nous avons monaki, nous avons injustement na gouvernement où monaki ndenge nini ensemble oya coalition ya gouvernement FCC cash comment ba bande ko sala ba bizarre pour mon exemple maman s'appelle comment Janine Mabunda
ndenge aya même na lipa kolakisa na Assemblée nationale mais bango moko basimbi Assemblée ezali deuxième institution mpe na gouvernement bango bazalaki na 65%. Bango lokola bazalaki na mingi posa ya kobloke mingi chef de l'État à s'en sortir te mpe vision na bango na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ezalaki mpenza seconde parce que kaye ya chef de l'État ezali le peuple d'abord. Bango bazalaki mpona mamumu na bango d'abord na kobloke. Maintenant Jean-Marc Kabund wa Kabund lokola déclaraka 7 millions mpona kokotisa congrès nde bakoyisaka ye yango lelo tokoapuye ye parce que tomonaka kazali na souci intérêt ya peuple congolais nde toyekopuye le président Jean-Marc Kabund mpe toza koassire na bana mboka oyo batikali ke gouvernement ya union sacrée en place tokomona changement total parce que nde chef de l'État lobaki esalume balebana en tout cas bazala sire na gouvernement oyo le doyen Mbosso gouvernement Kodima en tout cas bakosala na vision chef de l'État mpe to rapidité toyebisa bato nyonso bazoya union sacrée ezali place ya kotomba mingi te ezali place ya kosala mpona intérêt ya peuple congolais lokola vision ya chef de l'État ezali le peuple d'abord bango nyonso baye union sacrée fo balanda le peuple d'abord parce que soki basali baaventure kaka biso peuple tokolemba te tokolanda bango en désordre. Vraiment en tout cas merci. Merci mon avocat. Fidèle internaute, on continue koyeba. Mbote mon avocat. Oui, mbote maman. Tomoni attention aux interventions na tomoni suite à vote lelo. Oui madame, sentiment la vie c'est notre combat de joie. Biso peuple toye ko accompagner bureau oyo eza na destin peuple. Vous voyez très bien le bureau passé où ils dirigé par Madame Mabunda. Nous avons Congolais qui se retrouvent dans le bureau. Quand le président de la République a été impulsion le nouveau bureau et l'Assemblée nationale, ils allaient à l'institution Mounene, institution appui à la démocratie pour accompagner les chefs de l'État au Congo et se développer. Donc voilà, Bisso, un parlementaire debout, il y a l'UDPS, il y a l'Union sacrée pour accompagner le premier vice-président, c'était Jean-Marc Kabund, le maître nageur. Azongi encore na perchoir de l'Assemblée nationale. Hier, mon colobi n'a pas de déclaration. Malobi, hier, pour accompagner la loi où ils allaient gagner amnistie sur l'individu. Pour accompagner la loi Oyo, ils allaient prendre l'intérêt du peuple congolais. Donc, on a besoin surtout pour accompagner le maître nageur Jean-Marc Kabund à Kaboul. Merci, mon avocat. Merci. Ok, merci à toi, bande de voitures. De connaître à Timika, oh, il y a un bibi de l'oscope, Kabana Binomo Malobamu. Momoni, les lots, oh, toye, ah, on est sans rien sortir après le Congolais, oh, tu vas dire, tu es toye, construire d'abord union sacrée, oh, les alliés, makanisi à Mokanza Moka. Parce que Mokanza Moka n'a pas dit que makanisi à Monique et Moka, ça dit que tu as volé. La makanisi à Monique à Salani, et moi, après, c'est union sacrée. Tout le monde a dit, bandeko na biso FC septembre azalaki kokambanda po tobeni Assemblée nationale. Bango biso toponaki bango po baya kokamba biso po Assemblée nationale ezali deuxième institution na kati ya mboka. Mais bango bayaki na lolenge ya makanisi ya bango ya mabe po ete gouvernement est avancé kende liboso te. Tokende plus loin ya kodestituer oyo azali président ya UDPS au sein ya parlement po batikala basala lolenge balingi. Et voilà, le loi va passer sur raison. Il y a un autre le loi qui est présent dans le parce que à Zozo Rantus n'a fait choix le loi. Il y a un autre qui par rapport à la vision d'un changement pour la Moka, il y a un autre qui est à cause de la justice. Pour comment on a une position pour les Liboso. Pour comment on a un Liboso. Enseignement, santé universelle, on va condamner avec Colobéa. Emploi et puis plus égale jeunesse. Oh, tu as dit les lots. Comment les lots jeunesse congolais et ça bafoué. Pourquoi jeunesse congolais ça bafoué? Parce que Batou, oh, Bazala qui n'a gouvernement, Babanza qui attend mon colomo côté la jeunesse. Bazu gouvernement, ma commission, ma sanga ya bande kona bango. Bazu bande kona bango, bache bango, bazu basi na bango, baleki na bango. Or que Babosa dit que la population est en train de souffrir, il banda, bazo mon a passe. Or qu'il fallait pas créer un emploi pour la population. Le peuple a un poste à Mosala, à se retrouver dans la vie sociale et à la stable. Ceux qui ont une vie sociale, le peuple a problème pour le comme stable. Donc, comment on a Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Stone,
oyo l'unique shop congolais de Londres na Grande-Bretagne oyo tilelo ezali kosala fierté ya communauté na biso et surtout ya ban homme d'affaires congolais sérieux na diaspora. Oh yes, 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 yes. Secret Eden Store ezali kaka moko le sérieux accueil na service kitoko na ba client na ye avec ba produit na ye oya première classe ya qualité supérieure oyo nde mabomba mi ya Eden Store. Oh yes, mokili mobimba yeba ba mama ya Londres ba confirma Eden Store c'est le berceau des produits cosmétiques ya solo produits originaux. Et yes, les alipes perso ya produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, ou ya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza bazali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire, ou ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko sepelisa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.